deux fois déjà Mayeso Kava azako bimabo découvrir Mayeso Kava za nani ko bundela mboka ezaka te que non fo obanda ko finga ba obanda tête mboka non et après siko naza mona njili te mais naza basé na njili deuxième action ça outo bimsa maman na hôpital deuxième action to outi ko bimsa ba maman na hôpital na njili na hôpital en Mokili Mwinda ça na njili na ni ba omona ngo après awa ba omona ba image déjà ndenge ni mambo eleka na quartier 13 na commune njili ba bisenga ke soki ozanga na mbongo te ba mpeso musala na hôpital tambo kombola ba wese ti ovana sur 2 mois 3 mois soki sili obine maintenant siko nyo ba action toujours sala ezana eloko moko te bomba misima ya mamuto te soit lobby to ka Mayeso Kava na 2021 ko tali ba to ndeni te zanga na volonté na bonne foi eta ke yo rolo ba nini na ba ndeko tout na ba artiste musicien na ba oyo ba luka ko telemela po musique betaka te na mikila poto na ba raison eza interne ezali ke bon selon bon ba mona ba musicien ba lobelaka mboka te ko bazomona mboka ezokufa bon ba vandi na bango bazolobela te bazolobela na ba président bazo ba mbongo na bango eza pona ba poche na bango est-ce que musique nde mutu esala ke non ekota ba misusu bazala ba fenea d'une part d'une autre musique pesa baza inclus Sko yo li musicien boli ba musicien ba sala nini po bino ba combattre ba comprendre que ba musicien ba sala oui parce que bango temba o diriger mboka musicien azana na ndenge ba combattre ba lobaka azana moi monopole mo boy exemple to mona ki ya wera arrêté na ba visa tant arrêté ba visa asala ki a bengi ba cheke ba sala ki marche o musique zo beta na poto te plus ou moins 12 ans nino etamboli to e marché na mboka o bango ba olinga mais na bien pour le lomo taye ba bokechu ba odombo wana bato ba sala ba nino pona musique tant ba che musique e robeta tout bango ba gagner nini tant ba interdit musique ba gagner nini et l'autre bena o bango ba gagner que musique zo beta te voilà Zakari Mwamba, Petit Zacle. Zakari Mwamba, le Petit Zacle. Zakari Mwamba. Allez, Petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa na prince. Awaminga Rolebezati, votre chaîne est là. Une nouvelle chaîne, mais très compacte, très intéressante, très suspecte. Tumba TV. Tumba TV est biso yango. Yor loro tumengete Zakari Mwamba na pointe. Les petits Zacle. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Biso tous abonnés déjà. Yangano eseleke tapa bakwena ba boîte. Esie koma ya pale kikia bongana dani. Allô. Mes chers amis, je vous prie de vous abonner dans la chaîne Tumba TV chez Zakari Mwamba, le général de la presse congolaise. Abonnez-vous massivement. Kuna borozo ba information ya kitoko, musique, théâtre, sport, politique. Zakari Mwamba, le descendant valable de Zakari Bababasui. Abonnez-vous massivement. Ciao. C'est le Mr Voice Ibrator, l'homme de ce pas sorcier. Abonnez-vous massivement sur la chaîne Tumba TV de Petit Zacle Mwamba. Zakari Mwamba, Abenxibiso Tozala. Abonnez massivement la chaîne Tumba TV. En deux toujours d'informations claires et nettes. Hein, avec le Zacle, le général de la presse congolaise. Yes, ici c'est Mignon Abraham Ponta de Lance. Abonnez-vous massivement à la chaîne Tumba TV avec Zakari Mwamba, le général de la presse. Abonnez-vous massivement. Donc, divertissement. Ici JR Marou. Je vous invite tous à vous abonner massivement sur la chaîne YouTube Tumba TV du grand journaliste, le journaliste star Petit Zacle Mwamba.
Balobi Kounane, ma formation, il y a bien ma formation traitée avec justesse, politique, musique, voilà, du tout quoi. Chaîne YouTube Toumba TV. Abonnez-vous massivement. C'est JR Maro qui l'a dit. Meus! Tokokota Jérusalem kaka makolongulu, tokokota kaka boye. Jérusalem tokokota kaka makolongulu. Désormais, Toumba TV officiel de Zakari Mwamba. C'est sur le côté Jérusalem. 2022, tu continues déjà quoi. Pour te Toumba Sikoyo, la TV officielle de Zakari Mwamba. Donc voilà, nous avons un Skoba Warrior. Nous avons un mélomane à bonne musique, tout soutenir Massa Nabiso, presse internationale. Zakari Mwamba. Désormais, Toumba TV. Et comme c'est une chaîne. Comme c'est une chaîne, tu peux s'abonner, tu peux faire poids. Ça la mission bien quoi. Voilà, bonne chance à toi, Zakari Mwamba. Tu continues déjà pour Jérusalem, tu continues 2020, tu ma Kolongolo, tu continues encore à bouer. Akobimi c'est la bébé, papa qui est. Kaka. Hello la famille, c'est Matera 7 étoiles. Abonnez-vous sur Toumba. Il y a Petit Zak le Mwamba. Qu'on a des besoins d'informations sur le pena. Sur la chaîne, et là, il y a Toumba. 100%, il y a Petit Zak le Mwamba. On est ensemble. Il y a Zakari Mwamba, Toumba TV. Ouais, c'est bien moi, à Télé Kounyanga, le souverain pontife, le tout-puissant chef. Abonnez-vous massivement sur Toumba TV avec Zakari Mwamba, les petits Zakles. Pour votre information, pour votre divertissement. Zakari Mwamba, Toumba TV. Mobali ya maboko makasi bazwelaka yo bembanda e mwasi alipeka solo azala kobelengi na mobali ya kwiti ye hisongolo e babi Toumba TV officiel balobi avec Petit Zakari le petit à Zakari Baba c'est ce que Zakra Mouké Zakari Mwamba c'est gastrique 4 nangala maramba lo sako na bino e balungola moi si kale so bala tsaka et bala tsaka babi awa to s'abonner massivement balobi mission nyonso oboluka ya politique ya musique makambo tu awa to tumbao na nenga mabete puis le roi période de Facebook to tumbo le roi pena dendo to balus to le roi soso to tumbi c'est lui no Kardashian bizubai nana ba règle non lo ba mingite. méchant, nazana méchant, pour que soit méchant. Salut à toutes et à tous, très chers fidèles internautes. Bienvenue dans votre nouvelle chaîne Toumba TV officielle de votre Zakari Mwamba 7M, le petit Zakle, le général de la presse internationale. Balobi Bobaxel, Ramona Papa SKKD, Bana Papa SKK Tubola Mouka, Bobanda déjà qu'on s'abonne, Toumba TV officielle, chaîne Oyena Moupepa Sikana 2022, Naza qu'on recommandé. Bana Papa SKK tout boza éparpillé à travers le monde. Bo s'abonner à la chaîne Nabino Toumba TV officielle. Oye, on a pas qu'on former, qu'on informer, qu'on divertir bino. Dans le domaine nyonso étali politique, culture, sport, société, pourquoi pas votre divertissement. Ah, on a Toumba TV. Merci d'avoir toujours comme ça dans la confiance. Namoni Bongo, mon sponsor officiel, Papa Charles Blaise Mafouta, le Vandou de Rennes, président de l'association qui s'est à des Britanniques, Pire Fachi Béton, Pire Petit Aya Denguez,
là où repose le cœur de maman Isabelle Marinette. Merci na confesse oh tout boza sala. Merci na Monique Kassi Momo Kassi, la présidente de toutes les femmes quinoises. Oh, toujours à soutenir avec les partis d'idéologie. Merci na Kelly Ngolé la motema Patrick Amissi na Montréal wana oh azako fêter anniversaire na ye. Na kata Montréal wana délige ya champagne ah wa pe na ki na refait ba journaliste et tout pour te célébrer anniversaire wana avec les partis d'idéologie. Merci na honorable Arnaud Douakou. Yo yebi ya maman Emerald. Merci na Dario Kimpanga garçon Schengen. Nazako la Eva Tumbaka Lombo mabe na kata Anvers. Boko pe était tige za wapi tige kiti wapi. Tige kiti bongo a na Changu. Précisément la commune ya Njili. Et si kani te rozwa mona poto moko engaye yenani balobi tige eza pona mututu tige rokita partout kaka ndena ebisa rabino tige rokita partout awa tozana résidence ya maestro Kava uti fraîchement Irlande balobi deux fois habité amona ka tige na mikili abinanga na yebo efonga na lia tige maestro Kava epo lia tige akolia tige lelo engaye. Merci beaucoup na Arnaud Ouakou yoyebi naza kolela Arnaud dikela di mabeza Congo petit nanga idéologie yoyebi deux fois te naza kolela Merle Bitiama naza kolela bino tout dit boba na déjà kola muga boba na ko s'abonner na Tumba TV officiel avec Zakari Mwamba toujours idéologie enga idéologie nzambala makolo ngulu na kolata sandal mugoloba na poto tout boko cotiser lenga lardi na Château Rouge ba maman Château Rouge boko cotiser lenga lar bo délégué mutu na Israël qui ressemble à sandal Jésus-Christ salata ne mugonola ta sandal. Merci beaucoup na les vrais tous les Zakari Mwamba na robo salaté grâce Djonga de Paris. Pourquoi pas Léon Mboma mokonza Autriche les grands esprits yoyebi bougelenga Élysée Mboma Bijou Mboma bo Mboma bo palangana po ya bino yangoyo deux fois déjà Maestro Kava azako bimabo découvrir Maestro Kava za nani nina yeko sala na kini oh nga combattant nga combat fuati papa véritable combattant de ba oyo bazako sala makambo zo monana akenda pona nini ta akenda poto bossa lelo atelemisi ba parler lelo atelemisi ba makambo na kini azumwa 2-3 personnes embauché wana po afuta bona fin du mois quand même to ya chômage za okita muke yo sa ko bundela mboka ko zo bundela wana musika ya ko bundela mboka wati kana ko finga nde zo bundela mboka ba véritable combattant bato ba comprendre idéologie ba kenda ba benda ba ya ba s'investir awana kini binora ya ko finga batu ya ko beta ba musicien ya ko boya ba musicien ba prester yango lelo to ko tumbana Maestro Kava déjà tant za ko bimaka batu tu ba sepela di ngai na za ko lela Carmel Kwilu mabe na za ko lela batu tu ba za ko soutenir Tumba TV balobi zara ne na za ko lela zara nga zara na za ko lela ngo mabe déjà Maestro Kava déjà tant za ko bima to ko beta ne masolo di aye ko sala nini na Congo aye ko sala nini na kin atika mboko au camp aye ko zonga pourquoi awa tozana kata résidence na ye kaka ndo bozo ko mona Maestro Kava na kata résidence Maestro Kava deux fois te pana poto baza ko sala makambo za ko mona na yo sala déjà nini otonga nini awa yo tonga nini ka onga grand prêtre tango sombela mameza na kude ipe na pal na kino rappel na palette yo ka ki grand prêtre kaka na grand prêtre na beta ba yoyo Junior Umberto papa yoyo karati oh ngai Cyril Ekina fumu ya bilele oui Cyril Ekina fumu bilele ba comprendre idéologie ba fandisa masona ba kinyawa ba Eva Tumba ba fandisa masona kini oh ngai kingani boye papa salama rambo bato ba osala ko bundela mboka saka teke no fo obanda ko finga ba obana tête mboka no to be comme chaque président tout on za na mboka oyo bo zaka binemi na bango bo zaka binemi ok ça bongo te ozana souci ya mboka kita yaka pesa makanisi na yo mboka tonga makana mutu moko te misu suka makana lisapi moko te il faut aller belé pour sukola misu. Merci beaucoup Maestro Kava déjà bimara poto banda déjà robeta masolo na yedi to banda robeta masolo na héritier wata goga to ya tembe a uté ko prester na Espagne wana na festival ezaki na Espagne wana oyo modéron timba matondo ministre ya tourisme a mis délégation ya ba confrère journaliste mususu wazakuna pona na masolo oyo tikolega kuna na Espagne. Vraiment félicitations à ministre modéron timba, félicitations à héritier wata goga toto ya tembe na la team mobimba o bokei bo sali fierté ya musique à Congo. Merci beaucoup Maestro Kava. Maestro Kava Maestro Kava Maestro Kava bien baloté la mina ba discourette. Maestro poussana pena tige yango yo ti e faut lier tige yango yo. Bonne santé. Oh très bien. Déjà na kini oyagi depuis quand?
10 jours. 10 jours déjà na kin. Miki Lokenda Baka. Vous savez combien d'années na Miki? 30 ans. 30 ans na Miki. 30 ans. Ah, on a 30 ans à 89. 91. C'est-à-dire 91 91. Oui, oui, à Subokine. Nayaga déjà. 17e fois. 17e fois depuis qu'il y a 30 ans. Non, de 2005 à 2022. Donc 17e fois. C'est-à-dire qu'il y a de 2005 à 2022. Ce qu'on a mis qui le fait, c'est ma solo, wapi. Et c'est qu'on a battu, nous avons découvert les lots. On a Dublin en Irlande. Pas on a vendu à pays, on a vendu. On a vendu depuis 99. Donc, il est là. Il est là. Mais ce qu'on va oyer, bit nini et même awa lelo na mboka na yo, juste la ville province ya Kinshasa, oyer na idée nini oyo yeli pena pona mboka na yo. Bon, but vacances, deux gars à oyer vacances, au mboka na biso fo ya moto yaka. Pour que tu ba pe mambezo le kawa. Donc on est 5 ans na ya. Après na débit, na gina ho. Il bosso ya ki tout ça qui marche de santé. Pour na bananjili. Tout ça, il y a dimanche passé, le 16, tout ça est tour d'Enjili. Après, on a en tout cas, le cas bien. En tout cas, mon autre c'est là. Après, deuxième action, on a eu là qui, na poto. Bon, année 2021, en tout cas, nous avons battu le beaucoup. Si, on a travaillé bien, en tout cas, les gars ont bien. Bon, on a dit que nous avons remercié nous avons battu. Soit on a fait ça, dim. Tout cadeau bon on a qui bon le seul moyen que ça on a ça moi action mon robot si action on a contacté qui en autre Kelani ouais waza moto ya lingala facile ouais petit nangai za Congo on contacté qui on ndenge to fait moi initiative to peut ça don na maternité na hôpital ah ça dit mukie onzambe ya pambola rayo na 2021 au sali bilan na yo et ça positive été na na mboka na nga et ça na ba ndeko na ngai baza na ba difficulté makambe belé tout et tout au kanisi d'abord au sangisi ba jeune yanjili au bo sali marche de santé ya kolakisa bolingo soutien kolakisa pena bo moko na yo na bandeko na yo yanjili et après siko na za mona njili te mais nous avons basé dans Njili. Oui, nous avons basé dans Njili parce que parler dans Njili, mais nous avons un système, nous avons ça dit, ah, n'est-ce que ce que nous avons solo, papa le pango le bal dans Njili. C'est quoi deuxième action où tu as mis sa maman à l'hôpital? Deuxième action où tu as mis sa maman à l'hôpital. Deuxième action, tu as comme ça, maman à l'hôpital en Njili, na hôpital en Mokili Mwinda. Na Njili na après, on a image déjà na quartier 13, na commune en Njili. Tout na maternité, tout le monde a des difficultés, maman bazan nango, babeti ba 2 mois. Tout ce cas, maman moi ça qui wana. Ou tout ça que à perdre moi na po na revendre wana. Ça n'ga trop. Parce que ça dit moi na kufi ça dit bakangaki aboti bon obimezate hôpital ekangaki pour que aluka mbongo azimbongo te ti moi na pas kufi na tourner combien de mois abi 2 mois mais moi na ko kufa 3 jours passés c'est regrettable même yango moni to parce que hôpital bande ko soin moi na te pour moi na kufa hôpital yo boti mbongo obimezate si hôpital tikoka wana vana na ti solution bon ndenge na yoki na meko tuna senga ke soki ozanga na mbongo te bano peso musala na hôpital tam ko kombola ka ba wese ti okofana so 2 mois 3 mois soki sili obimi bon ngana tale pourquoi pas oyo mokio tozaki na nzamba pesi soki na ko songa bango na songi bango na o na ko na ngo donc c'est-à-dire mutinyo sa ko sala so ngana sala ngo donc yo poko sala ko sala surtout na ba masa na mso poto donc ba mbongo ngo ka o ngana zwaka on peut donc bazwaka na bango donc si on a ça bon on peut ça bon ouais c'est déjà question à volonté parce que mutumsu azana bozui kutu tamsu ko leka yo mais yo penser na oya mukio wana okende ko tala bal oya yo bazana na pasi okende ko futira ba mama matento ba umelika ndongo utu ko pesa ka oyo ya mama wa utu ko fela pe mwana kuna zui bata et ça ce n'est pas donné à tout le monde mais na moi volonté na bolingo zana yango na batu ndi yango yo ko sala ngo mais na siko nyo bakso tozo sala ezana eloko moko te bomba misima ya mamuto to yo soit lobby to ka mais soka na 2021 ko tsali ba ya to ndeni to ça na kaka o ça na volonté na yo c'est ça na volonté na bonne foi
moni biso touri na famille moko ya bonne foi donc ezaka volonté na baidée ya bamasa mosusu nde na biso banote kelani basobe somida baevra donc moi baidée kaka tosangani bon babiki non pourquoi pas tosala yango tosali yo moko mpe zake to baidée no toza combiné yango tosali action to eza ni naleka nsima politique mais nga ambition nanga nde naza nango fona koma nde président ya moi équipe donc soit Imana. Ah ok, yo c'est-à-dire motema pembe banadora, c'est-à-dire un jour pena au diriger cette équipe locale, diriger cette équipe c'est derrière quel motema pembe parce que ton dossier na Congo na ndoto Saimana malgré kabone koma soki na renaissance et tout mais dora batadora baebi banadora baebi on a déjà peut-être projet on a pour un jour na comme président Imana mais na mega bien ko sonde bon et c'est nga faut moi bilan amike si soki to remplir moi ba condition na donc to merci beaucoup Torokoma merci maïs pour plus na pena boepo tout ça la boe c'est bon mais le lot maïs au kava osa moto au Kenda Poto kandongo lobby depuis 91 et 30 ans déjà mais oya kanayo banda oya na 2005 maintenant le loko mona musique osa pe moto za homme de la culture osa rapper au koto ya rapper artiste et musicien ya komona ndenge bande ko na biso ba congolais ba benga ba combattant ba misusu ba benga ba résistant car ndé bango ba mi pesa ba kombo ma mutu ya keno ba boycotter musique ebeta na poto sko yo teke mwana poto yo poza pe na mboko yo masolo nezala tango mona ka bongo etake yo rolo ba nini na ba ndeko tout na ba artiste musicien na ba oyo ba luka ko telemela po musique ebeta raté na mikila poto bon pona ba combattant ndenge ba bon non ba pona ba combattant to pona ba musicien so to ba no poni ba interdit musique ebeta na poto etake yo pe mona poto ara na poto ba interdit on a ba raison oyo ka na nde ba lokaka on a besoin mboka za la bien mon biso to on a besoin to yebo donc to mona teke banzele kufi yo moni na ina poitiers mais mérité banzela te pona ni parce que banzele za mabulu ba mai moya ko lekeza to zi moto place ko leka tout ça elo on a bon déjà on ba osinga do mboka za la bien et mutakolia na etongo bindi pourquoi ndenge biso na Europe ça donc kolia ezala les strates moins zéro moins zéro ndenge poto ezali donc kolia eza moins zéro Rolia na yo ko no place mo rolé mais du fait que na ba raison ils interne et ça dit que bon selon bon ba mona ba musicien ba lobelaka en mboka te ko ba zomona mboka zo kufa bon ba vandi na bango ba zolobela te ba zolobela na ba président ba zo ba mbongo na bango za pona ba poche na bango donc na ba combattant ba za pe contre bango te ba zande contre mboka ndenge zo kende siko bon cible et ça là les seules cibles o ba ko yoka bango ezalika musique donc on va tel cible on a musique on peut simba et on le moni des années mais bon de ma part pour nanga eza peut potope kota balance par rapport aux ezaki avant pour nazana ba masse belé pe ba no sala te le lo mona pena kayu zéro fainéant ou ebota pour na ben lobobo bango yemo ka pesa exemplaire ezai mo ke a bane ko sala te mais le lo akoma ko sala engagé bato à cette compagnie ndenga lobaka est-ce que musique nde mutu esala yike non ekota ba misusu bazala ba fainéant pour ba interdire ngo nde yango siko bango ba koma ko sala ou comment d'une part d'une autre musique pesa basa inclus parce que ezalaka so musique bon disons na golbande so musique donc mon na ebike masa na ngai petit na ngai donc faut na alata sapatu pour ce que musicien est façon bien si so aye na bigo mutu na biso façon bien so ayo comme la bisika nanga donc faut valise ba valise façon na cara bien tout ça bani so na opesa biso photo look là bon so yo sala ka to ça OK na banzele te belé ya ozelango bon mingi pe bakangama na ngo mingi pe ba se retrouver na rien ningi lelo monique et ça bon mais lelo mona batama on a yebi ba on m'a kayo c'est pas se retrouver na rien ce que musicien y à cotisio ma bon na poche à zio carte que no bimisela mbongo ta opesa nga ito cotisio te mais le fait que bon mutu na yo pour ça la tout que asonga bien ici voilà asonga bien on est normal pose après na pose ba boaka yo il faut ba yemba yo musicien le ara na bongo
ce que tant yo pour bayer mbayo so yango nde muto ko sala okeno oboya siko musique po to pesa ka suba musique c'était to kabela ka bango sute to koma to nde baboya ngote baboya musique te ba poso musique ça ite mbele ba jonga ne sala te bazana ba demo ba beta ba jonga po eza ko ba kontola li o avana na poto kasona eza siko ba mission ba faina poto o ne ba poto ya cimetière ba mission siko bango siko ba komi pe un client ko boya ba o ba evra ouais bango baza cible parce que baonde bazo sala makamo oyo kombata azo sepela nango te siko yo li musicien boli ba musicien ba sala nini po bino ba kombata ba comprendre que ba musicien ba sala oui parce que bango te ba diriger mboka musicien azana na ndenge ba kombata balobaka azana mwa monopole mo boy exemple to monaki ya wera arate na ba visa tant arate ba visa asala kini a bien si ba cheke ba sala ki marche ba te sala blanc marche ti na boulevard devant ambassade de France pour la visa na Schengen pour ba PC visa te tout ça bani ba combattre ba monde ba donc c'est-à-dire fayu le béton le parallèle tout ça la marche donc ouais pas comme ça fait bango surtout fayu le parallèle on te pone parce que ouais rafa bimisa bango c'est il faut pas bimisa bango donc ba au monake bazana moi donc pas wana ya ko le bapé que bon lelo peut-être ndenge soit to ko pesa bon na ko bandene que bandila ndenge bebo en tout cas photo ça on marche ndenge pena bandile zate to me ko sala no marche donc ouais ko sala on est-ce que on visa na yo wana ce que ça beat ya artiste musicien déjà ba ingrédient kaka o ezo like ça que ba donc combattant zo linga ke mboka ne sala bien mais lelo misa ko loba a ko sala ngo fayu le pas que ndaka bimiti abimi pena bateau baza contre pouvoir en place baki ba marché et tant bimara ba marché wana ndemala moko allez ba juste solution au ba marché là qui directement solution ba moko so maté ata na nini na poto to mona ba ko sala marche mobo c'est pas que gouvernement ba mbala moko kala ba que oui to fini peut-être premier ko vendre ba vendre les batal que bon tout ça là ni tout ça ni tout exécutant ou pas et ça peut le rôle bango tant ba zo mona ba zo sala ba acte wana ba ça ba acte wana améliorer et ça peut les autres banques s'appellent politiciens les autres banques s'appellent bah moi ah sauf que ton mec donc il pas ça na moi parole bon c'est pas que pour na le ouais tout le monde qui on a ouais que abimisa ki bat donc on me que ça les marches pour na visa na yemo pour na bien na yemo pour na bien n'est pas que prester musala na ye yango wana bon on les a bien il y a certains batu mususu pe bazana nzala ya musique bana poso omona ba Bexi wana bana poso omona ba Zenith wana ba Olympia wana ba Élysée Montmartre bana posa musique bien sûr tant monsieur Rose que non yo boitan au privé bo sali mo groupe moko boye yako telemela que non musique beta souté musique té et bona boye après bo gagner na temps autour au musique zo beta na pototé plus ou moins 12 ans nino tambolito et marché na mboka o bango ba olinga mais na bien pour le lomo taye ba bokechu ba odombo wana bato ba sala ba nino pour na musique tomba che musique e robeta té siko bango ba gagner nini tant ba interdit musique ba gagner nini et l'autre pena au bango ba gagner que musique zo beta té voilà que yo so tant musique beti té siko ye bokecho dombo ba toto tangi wana ba ko après bango ba gagner ba bénéficier nini siko tant ba interdit ko faire ya beta té ba interdit fali héritier to waze kwa to kingani we raso na beta té et après bango siko ba bénéficier nini siko chez bango na ba poche na bango côté nini ba ko bénéficier l'autre bango pour na bango za besoin de bénéficier ce qui mbongo ce qui ni bon bah ça a besoin à bénéficier parole na donc idée na o ya bango o ba ça non so idée na ba musicien na idée ya peuple congolais bah ça a besoin que Congo et ça la bien ndenge to mona ngana na ki Sénégal et là on va bien poisson colia mais les a n'habité les ndenge poto zali comment OK na Angola malgré moi difficulté mais bana problème wana te Afrique du Sud na kenda ngana otanga bamboka ona kenda OK ozomona ke ko lia zana ngona eloko te mais a ovanda boy mutu pena bana la mutu ya uzwa ti 15 asuka nguba papa vous comprenez donc parce que yango ndesko faut ba interdit ba musicien pour nyonso ban nyonso te bon pona bango zaki cible pour ba yoka bango pour que toujours ngato sala likamo pour mukile mona biso so photo sala ni faut ba luka moins ya entrée pour d'entrer na bango so na ni na bomba monaki faut musique so to interdit bango peut-être ba oyoka biso effectivement pe salami ton musique
basali interdiction nango lelo congolais mbayebi ke combattre ezalaka bakombata boketu bazali bato wana oyo omonaka wana tusa wana parce que pourquoi pas mpe bakombate ya Côte d'Ivoire bazalaka te ya Sénégal onongo otangi ya Afrique du Sud ya bapays ongo na tangi na Angola bakiterdira bamise na bango bapreste na bascène européenne te pourquoi ka biso noto interdit oyo ya biso baevre pomboko na bango zabi pombo na bango za te lokola parce que soki interdire ne mbala moko ngango nde bozoluka ekoma lokwa poto na bamboko mbamo ekondo lokwa poto ekokoma mbala moko te bongo na ba Afrique du Sud wana ndenge ndenge toyoka eza bien eza pe na bisika mosusu pe en criminalité ezali mpo na Afrique du Sud 19h na balabala na motu te 19h soki obeti motu te mais na moyo omonaka eza mboka moko bien baza na badifficulté te oyo biso yali difficulté numéro 1 na banzela eza te ngamona ye oza témoin pour côté de l'Anjil, il faut que la voiture au bêti makolo du moto, tout ça, mais na bangola wana na bamboka na zotangilo ba Afrique du Sud, ba Sénégal wana bilo wana ezate. So Congolais ni pe amona bongo, ka longo pena ke aéroport ke Selemba ou donc à côté ne bantela. Voilà, ata trafic rozala problème ezate, mais du fait que bantela ça la bien. Ah so bantela ezate. So bamboka yo tangi wana, ba bilo ka mike wana, bango pa na bango za bien. Donc peut-être pour na bango ils ont noté qui ba yo la musique na bango yo beta pour moni ke bilo wana mike za bien malgré un pays non to na ba ni na o ba difficulté na o mais o biso nde pour na ngana ba na part non tout ni pour na ba difficulté c'est bela les gens souffrent donc ne sont pas égaux donc au moins que muta za différemment pour attendre Europe pauvre pas ali mundela zola la pe clochard pe bali clochard azali mais clochard eloko olia zozanga te voilà pour moi na o combattant lingi ozano clochard mais eloko olia zozanga te obeli clochard akena hôpital traitement fait ngala kena na Afrique du Sud traitement zo fait ba congolais to bazana traitement fait congolais to zona sala la sécurité ata mbongo muke mais insuffisant mais azo ça mais awa les gens de yango peut-être bango pona bango na Afrique du Sud bango ça na bango na marche ka ça en criminalité pour moi donc biso mais là siko pona ba combattant oui c'est bien bon balita pour que gouvernement o ya Joseph Kabila na batunaye ezala suna tete mboka te effectivement et salama lelo o azana tete mboka azala pe combattant o lelo azana tete ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo baluka o mwana mboka et tout lelo mwana Kisasa ne grandi na Kinshasa a évolué pe na poto o pa bandi pe lit kuna lelo za na tête mboka mais kaka Yesu soute balingi soute balingi kaka oyo bango balibdesi d'après yo etaki yo na romone loko wana oui koto wana bravo coup de chapeau pour na ba résistant ba combattant bande kona biso o baluka ki gouvernement wana ezala sous na tête mboka te ezate siko aza mwana mboka siko yebisa ngai où sommes-nous. Et nous à chaque présent on nous a la tête en boca ba combattre bando combattre kaka to comment peut-être ningi ba kanisaki azo sala la ngote so ba kanisaki ni toi tu penses diriger le pays et ça que non koti ba mo buro bandi pas au sali prière ba grande le bimia pour au sali magie pour e bimia toi avec le temps avec musala ndeko sala que non mboka tongama bon peut-être avec le temps après ça que 5 ans, autour de la 5 ans en 2023, soit au cas, peut-être après 2023, vous allez bien, mais selon les combattants, depuis 2018, dans 5 ans, tout cas, il y a un an, pour que passe l'élection, selon bon, on va moniquer, à Saline l'euro, selon bon, on va moniquer, malgré avant la photo, on va simane, on va la photo, on va moniquer, à ce salle l'euro. On a la politique, du fait que tout le monde a vu, on a vu bon, selon bon, on va moniquer, évolution de ça. Mais même en Akin, na joué en Akin, bazol bébélé, Kabila goûte bien, tant goûte Kabila bien. Congolais c'est bon, Congolais di maramuni ngani donc président peut Fatih dans Olongwa, mutum so akode baba Fatih goûte bien. Mon les arabes bon. Donc pour le moment les politique, bon, ça peut peut-être ngape au groupe ça ngape tam sous pouvoir. Ouais. Donc ça les ont pété. Si c'était ou bien oui, attaquera au ba wana. Attaquer wa ya dze na botie na tête mboka. C'est pour ça, c'est ça. Mais bon, il y a des poteaux, il y a des président de la pote a dit bon, poteaux, il y a des personnes qui ont exemple président, tout, comment on appelle ça, ou bien
gouverneur akin eza na bilo mosusu mpe nakoloba bon nakosisa mais ntango mosusu mpe nakomi nakosisa ngo te mais sikoyo na ndenge nayebi lipoto bande eza kati te so nakomi na gouverneur ke oyo ngamo nazolobake sala boye biloko ebele nakoki mpe kosisa nesi kuluna na 2 mois nakosisa ngo eza implice mpona 6 ans a plus courant na mai nakosisa ngo parce que ngai nakokende teke na nde namona na bachaine mosusu balakisaka bapesi snl mbongo ake so na wapi adige nakosala bongo te ngai nakokika pa mindele banda na ya poto non namona courant ekatana te so ngai mpe na mboka na nga mpo courant ezala ndenge bino ezali ezosenga kombe o 200 milliards combien de temps ekosala oyo 1 an po tila biso courant voilà selon yo nakopesa snlt régie des eaux na régie des eaux bambongo tiela biso bamai bapompe okekuna te nake na régie des eaux oya poto mpa nazofana na irlande régie des eaux ya irlande banda na ya na mboka na bino 21 ans non namona teke mai ekatani mai ebimaka kaka ata 10e étage mai ebimaka mpo mai ebima ezala nde bino ezali ezosenga kombe po 1 milliard nafuti 1 milliard po tiela biso mai wana selon moi soka wana selon donc le côté soki régie des zones apesa mbongo mpo ekosimba te donc okenda mosika te donc 3 biloko wana na 600 merci beaucoup Maître Kava wana eza Maître Kava apesi ba préoccupation na ye par rapport ya ndenge livre mboka ezala mais est-ce que lelo bandeko ba musicien quand même eza pe pasi ya komona ke musana bango ezaka yango wana musique o lelo so omoni pa tongi pala bien et on roule na moi carrosse bien et ça pour la musique wana parce que musique wana ce que ça la bien kendara bien ba mise ba kepoto ba betisa la minene bazongi ba okandongo lobi ba petit abiso pe ba massa ba nini tout oyepe moi basket moi nini azongi pe na moi valise ça li bien mais ce que lelo ezali suscité ce que moté culture na biso c'est comme si et kiti makasi par rapport ba mboka mso parce que na mboka pays ndeti ba Côte d'Ivoire ba Nigeria ba tout to ça qui pays ezala ki likolo na masoleta li ndule culture mais le lot sikoyo culture c'est comme si vraiment tu se rabaisser vie un phénomène combattant moi ils ont sepelé ça pena ba mise pena mingité ba culture c'est belé ça va être pour la musique ce qui c'est belé ce qui musique a cible na bon ça prompter musique peut tout ça tu on a théâtre tout ko évolue c'est pas que musique bon na bon mon pe na ba teti yo ezalo kwa mupaya ye chez yo aocha teti fona mela mai bateti bayoka kapete aye na poto aocha na kobeta bolinga te somda vana na poto po lelo kombata lelo za sute ya kobeta ba ndenge zaika ke bakangi yo babeti on sona bon lobake nani faut pas ce que bakangi mais lelo komabiki po ba combattant ko mana ba jeune ba na poto wana ba kola et comme pena au préfet ba komeli ba petit ba bani raison tant so mon appel kongote combattant le komabiki eza sute ya kobeta ba mais so ba yo na ire ndenge ba loba na kobeta mano mais ya kobeta ba luko ndenge za sute donc pour les musiciens négociation ce qui ba fa na bango bien ba vandi ba luki na ko ki on ata yina ba TV ba bike ba luka ce qui jango ba batangaki ba luki moto ba ki ba vandi ba solola ba ndenge ba osala mais bon ba osala te bon ba ta fier alors biso pene to vana na poto to ko linga pete ke baya ko imposer biso to zo linga te bon musique ça bien ça peut bien to na musique ça so bien mon concert au moni ça la peut bien mais bon banda pe katama na ngo chanta na pe lokote au moti ça pe la banda ko so ngo ça la pe ka lokote te ça le loko parce que anguma ne zalaka ke no maison mais réseau ya BCB réseau ya ils pe na bandeko pe ba na mai musu pe na mikili banda ko coopérer na ba resto banda ko coopérer na ba nini et tout au mona tangu ba ebike mouvement izo ya non seulement ka ba congolais ya ba ivoirien ba tala musique na biso ba Niger et tout au mona pe mona secteur wana oya saka na copie ya usala bo moi pe copie ça peut au marché mais moi te bande ko pe mususu pe ba copie musu elala moi te maka musu elala pe fona matam so zakinga na legal na ngawa to na restaurant na ngana lamba bloka ba congolais pour na bikino we ayo beta na Paris ayo beta na Zénith de Paris déjà na kata château rouge wana au mona mwanguma wana ba ko somba ba utikini ba oya ba mise ba ça va peu bien mais sur le lope ba to wana pe mususu ba regretter pe na ndinga ya système que non bien sûr ezalaka ya omona que non so ba ye omona ngume kozala nini koteka vente pe kozala mais lelo ezalaka souté ba mususu pe atika pe ba kopo wana mususu mote ça peut quand même un peu des points de mesure c'est comme si boza ko cibler trop ba mise pona yoki na ndenga système oh non
babweta bana soko aye mise na palais na yo abimi na ntele na yo abimi na lifanto na yo biloko na tu yango ematisa bino mafuta ne koma pena kanda bolela yango da ezala ngo super mama mboka te po ministère oya kobongisa ne mboka te neti wera so na yebisa ye aloba na facha ata lobi lelo bututi tongo soki ezaki baosala yango te baosala yango te eza te po awera balobi teke ya loba po kasi yo lobi nga napesa exemple napesa exemple donc bon de ma part namona ete bacombattant place wana nga napesa bango raison parce que namona donc wera rate visa mpo na ye moko mpo na vie na ye moko mais abengi bato bakesala marche donc na babimiko basala pena marche tomoni yango na batv na bi donc ndenge tomona mpe bamarche ke wera mpe aza moto moko bakotelema bon ndenge nini mboka ezobeba bo ezokufa wera postilaka ti mazwa te meki ata kiwera na ye mais azwa te kasi yango moi tozaka wana naopesa exemple mpo na nga namonaki baza kaka monopole moko bakoki koloba mpe gouvernement mpe ayoki bango peuple ayoki bango donc nini mpona bakombata eza misiki te eza baprofite bawera te o bajibe te mpona bongozaki mboka ezala bien ndenge bamonaka na poto ezali bon mpe baningi mboka na biso ezala parce que nani mwana na poto nini oyo akanisi kombata nini oyo akanisi keno mboka na biso eza na difficulté na oyo biso toganye awa na mboka mopaya pourquoi pas toya mpe toinvestir chômage ezali ntango oambauche moi 10 personnes baosala lelo epa na yo awa quand même moi te mbala moko moi soki toyaki na 100 moi te ntango olongoli 10 moi te kiti te mwana mo maintenant ici déjà zo likanisi wana yango ça parce que kotonga mboka muta poto kombata ko bango bakombata parce que bango nde mutu bakomba bimona ke kombata tango za de kombata ko yande bokango te bakango ndeni soko tokomi na démocratie état de droit ekomi facha ya luko histoire état de droit nani oso aye déjà si babomi ye po bakoya te po bayebi ke so baye baokango un vrai combattant akoya kongo te so ye te po anini po baokanga ye baokangi po anini so oza na susi ya mboka olie ke obanda kofinga na tv mais luka sala sikoyo yaka na likanisi na yo mema yango apport na yo yo za na posa mboka to yo kasi bamikila poto bino bofandi wana mundele mbala moko alalaka mamobe asali prière mobe pou koto ba grande ciel bimi non ezaki ba travaillaki mais avec l'état sur au point pe non comme yango na donc mundele atangisa biso te conscience pas mundele ezali bon na kopesa exemple olobi bien conscience mundele atangisa biso donc parce que na poto ezade ndenge na ba Congo ezali que pour nga nakenda tant sur matin na mutation mai mukapeso magie au bano batelma au melima au 6e au kiti vite bois ki bois mais singa na ko sala ngote c'est ça la classe ton na kina mundela lobi ke o bois ka ngote mais na ko ina bo sala na ro na mikili pe na ko mena na bois mais ton bois yo mo na gêna quand ce bois que loko wana poubelle ezali peut-être chaque 200 mètres conscience non non aussi bien dans no après aussi si mal aussi bien au luki poubelle pas poubelle ya o tchewa oko boire no pe boye monde la so le kamonio a longo a lokoti lion akena oti na fulu ke boire bamboa ah mboa akosa na kaka partout alingi biso mboa ezali na chasser no tonzo ke notamu sa yo za na chasser no so mboa sali kaka o longo lion oketi na no boki parce que et ça c'est écrit que ceux qui bakangi oti mboa sali kaka na porte mutu foutre la main sur la main en prison conscience on est sur la changement de mentalité pe la conscience et ko ça be mboa passer ne kaka o ko leka na o leki na o ba o tabe o leki na o ça ngolo mais la conscience a mondele a mo ke non eso be santel a longo leon so lo combattant na linga moi combattant lingi te ke ndenge ba baso sur longo musique baso cibler kaka ba musique ba cibler musique te ba mona ke po ba yoka bango faut ba keneka na musique ça pomte ça que oba baza contre musique beta te bon en plus ba bango ekozonga on dit na 2083 bah c'est là 2083 on a ba combattre bon d'ailleurs mais ça c'est dans monsieur tu comment ba 2083 vous avez besoin de musique ezonga ouais parce que ça la bien donc ça la peut bien tout le monde qui fabrication auto ya na poto ba bekamba yaki tout le monde nous demande ça la fait bien ba beti quand même mais ba beti te ndenge prena ça qui prévu si pour na ba combattant ndenge ça là bon pour na bango ça qui un peu ma auto parce que ba beti te ndenge ça là mais bon à l'avenir sur bazo solo bango bien musique aux on en plus ma tout ils ont en bon bah ça on a besoin mboka sur comme bien
Bon, comme bien lobby, tout ce lobby. Mais avec le temps. Bien, parce que tout le monde a Angola. Mais avec le temps. Mais tout le monde a Angola. Ouais. Angola, presque, tu belé ou 50 ans, dans la classe. Chique, ça l'a raté. Mais tant que ça vient, Edouard Douane, à bon, ça me va. Malgré bon, on a 2 ans, 5 à 6 ans ou 10 ans, le socle en Angola, on a des en Angola, au monde des gars. Donc, c'est-à-dire, n'est Angolais, bon, pourquoi pas? Pour nous, on a Angola, on a mon boulot à Awate, on a mon honte. Pour le lobby, tu as jusqu'à Beckham, tu as dit, mais pour tout comment, il est sur le désert du temps. En plus, on a l'air, 22 heures 30. Tu as 20 minutes. Tu as dit, mais il faut que tu aies peut-être que dans le pays en Afrique, dans le boulot, on a monté. Il y a un combattant de l'eau, combattant pour interdire la musique. Bon, ça va. Des combattants, ça au bédi no péate. Ok, no pays na Congo, bébeta, au bédi na bande, tout ça au bédi. Babetara. Oui, babetara, oui. Mais pour il y a pas parce que si. Pour tout vraiment bon, bien moi, les gars ça là au moins. Mais baza contre Bangote. Baza contre Bangote, ça va que baza des régimes mboka échanger. Baza la bien, n'engue biso ça la bien. Parce que bon, balbité que mon autre ça ana poto ça bon. Ouais. Nous ça cause ça ne peut à 10 euros. Mais donc ma monsieur ça donc sur la belle île là promettre yo mon moni to wuti kuna na hôpital maman na kufeli mwana na ye po bakanga ki aboti le kwaza na mbongo ofita mbongo pe combien mbongo ezaka mbongo to kena ba o meli na o kabili pe mutu donc c'est bon si on va musicien o yo sol bana ki o ba combattre balinga te bon ba beti basala ngote ba ye non il fallait pour pas alors la fondation ou aida ebele abatu et Weranson azala la fondation oyo a cadré ba chèque belé ba te belé mususu pe bazali ba kuluna à l'époque mais ba chanda pe makambo yana ya certains émissions c'est ça mais c'est insuffisant bon ba sana besoin ba mona évolution maman na évolution que mboke bongi pour na ba combattre ba moni ki mboke sana na bongi te donc bref mboke na bongi te pour na ba na combattre te mais na za 50 pour na bango pe parce que na pe na outre Europe na bien Europe vie musique pe zalaka lisute poto pena et comment on obi donc ba désordre na pas mais zalaka no yo wana ba sente so ba bon ko zo moi c'est moto to mwana moto ça pour ma ya musique te ça pour même pour ça na moi c'est moto ba yo mo so bona bon c'est non ba ke e ba comme so ni ndé to ka to ebité domination ya nini c'est long ndé baloba OK mais ko zo moi c'est moto le bika te faux musicien to so ko lingi so ko musicien da ina nda kuna zo moi c'est moi mais du fait que batala que ponanga donc balance pendant na poto koma musique ndenge sila de mutu pena mona o bando sala te wana ba mo sala mutu pena akanisi tout ça en tout cas et comment on bien mais naza contre musique te bonga mona na musique mais du fait que balance quoi donc poto pena comment un peu bien par rapport ndenge ba musicien de bando. Merci beaucoup maestro ka votre remis bilan pratiquement na suka traité na biso parce que ils aïgi to solo li pour phénomène combattant pe et nuire c'est-à-dire artistes musiciens culture na biso ils a vraiment ko pousse na sous ma cité pour phénomène combattant et créama na bande ko na biso ba congolais na niveau ya poto ne moi na poto pas mais qui peut expliquer a PCP a zappé côté ya bango ba combattant zappé na poser musique yango mais dis-moi mais tellement ça déjà au basi ba kanisa ba sala chose exacte peut comme na biso pratiquement na habité tam sous moi dernier mot par rapport à l'émission Tumba Tumba Tige Kiti na résidence na yo. Et na sepeli na monsieur nengo uti musiko yo awa pour ça l'émission. Pour mon na TV no ta Tumba Tumba ngam na vivre en live. Donc bobo s'abonner na chaîne Tumba Tumba. Chaîne biso sika. Si. Biso ba to machango. Pour que ne likolo. Donc so que biso to zo lega ça la bien. Si. S'abonner en tout cas ça la bien. Parce que chaîne où ils ont l'examen ils ont qui peut t'en citer ouais dans le musicien politicien si au collègue vraiment so le gana na zac le collègue si donc tige benekiti ba c'est le tige ça on ma carte vraiment en tout cas merci pour nous n'enge chaîne biso de Tumba Tumba puis na remercier ba la action on a auto ça là en tout cas j'ai grâce à Nzambe c'est na sala si on ça pour na c'est pas que nana mbongo bele zaka que osali action yo molo
on a coquille. Ouais. Parce que mon souci pas qu'on y a passé le plus. Ouais. Pour les gars. Si. Ça va bien. Pour tout le monde, on a eu mon moni, bah, avec monsieur Bilo, monsieur Zanga, bah, besoin d'embêter. Vraiment. Bah, moi, bah, drap, bah, ok, bah, mbet, on va drap. La poto biso et mon père, ça va non. Si. Il y a au bois, il y a moins cher. Tout au ça, ça nous peut partir à ouais. Parce que ça, il y a donc ça, on a ça, on a l'eau moins crafté. On va biso pe ba sunga biso. Si. Tant il y en a des potos. Ouais. Bon, moi, on a battu la sungi au poto comme un boy, bah, il y a un bango, il y a un peu comme un boy. Si. Donc, en tout cas, on remercie pour la chaîne. Merci beaucoup, merci Nabatutu, merci. Toromi pratiquement na souka ya traité na biso na maestro Kava déjà beaucoup de intégralité et bah élément déjà marche de santé na ndenge auti ko sala badon ilingo bateke no azana yango ebele. Moi muke onzama pambola ya misusu. Bona ngo ebele kutu ko leka mais bozana likanisa ko sungate ba o bazana pasi. Vraiment merci beaucoup encore une fois de plus pour intégralité à nini tout na moni bongo Arnaud Douakou yo yebi 42 euros sur la merci beaucoup derrière la caméra c'était Gloire na côté à montage na moni Merle Bitama merci beaucoup l'assistance il y a Arnaud Kelani bureau tout il y a Maïso Kava tout bazali vraiment merci beaucoup portez-vous bien ciao. C'est bon. Bonjour. Maman, dès qu'à votre civilo, papa outil dans mboka bapaya, c'est pas ici et peu. Pour partager ndango yepaza na yango na bandeko oyo baza na maternité. C'est pour cela aye apesa bino pe mbote pour que aluka na ndambo wana tutela bino bo regagner ba famille. Donc tozana ba maman sauf que maman tuna ye mwana akendaki et wana azali apa mo na ba ndeko tozana ba C'est bon. Bon. Moi, on a compris. Mais papa, donc nzambe apambola bino bomata mpenza botambulaka kaka ndenge bozotala biso nde tomene bahopitali na bamisusu bakotikala awa nyonso natiki yango na maboko ya tata mokonzi.
Maman m'a remercié moi. Merci vraiment la acte pour le côté ça on déjà. Dans les femmes déjà. Et ça también non moté. Mais c'était une cac. Merci. Merci sincèrement par remerciement pour le soutien, pour le soutien. Bon, mon ami, tu as fait bête. Mon ami, bête au moins. Combien de mois? Combien de jours? Lobby. Ah, lobby. C'était là où tu as la vie. Moi, le chemin à la vie, pour te partager ensemble. Mon ami, n'a été là où tu as la vie. Merci beaucoup. Pour Najet, tout ce pays, on est pas fatali, maman, nabana, et il y a ici un à visiter naïe, et surtout à penser na biso, déjà il y a un malam pour na biso. C'est pas donné à tout le monde qui a yé, car à l'hôpital pour na ya pour tala ba maman. Et ceux qui geste à vous, tout le monde a battu à bonne foi. C'est quelque chose à encourager et toujours remercier. C'est une dame à Pambola, Misala, à Pambola, Makamino, et toujours encourager Yakoya, Toyami, Pambolina, Yena Maboko, Mibale. Merci beaucoup. Dès qu'a toujours lancé, papa et mon repas Zaliawa, toujours Sengal, je suis Fanaye, Nebi qui a visité l'hôpital à Moni. Tous en a besoin pour les alliés. Tous en a besoin bali, tous en a besoin de la matela, tous en a besoin de l'appareil pour Yabana, pour le donc, il y a l'association Bimba, où il y a papa Zoka, il y a un bande pour la bonne connexion pour ce pour toujours poser la bune à mon beau comme il où il y a soutenir l'hôpital, où il y a un matériel, où il y a un bana, où il y a un condition merci vraiment. Ceux qui voulaient, vous avez la question qu'on a fait. Le bon geste, c'est papa, ça y a mon bout. Ceux qui voulaient, vous savez, pour l'hôpital, il y a des groupes qui ont besoin de vous avez malade. Et tout ce qui n'a pas il y a Roya, tout ça n'a pas ça. Maman, c'est là, il y a un peu de Zakari Mwamba, Petit Zacle. Petit Zacle. Zakari Mwamba, le Petit Zacle. Zakari Mwamba. Allez, Petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa na